Nous voulons être un peuple qui t'adore, Seigneur, soleil levant. Viens ériger ton nom dans les annales de la République démocratique et du Congo. Vous êtes branchés, déjà branchés dans votre émission. Jésus-Christ, pain de vie, qu'anime votre humble serviteur, le messager de la bonne nouvelle, Salomon, proverbe 35. Jésus-Christ, soleil levant. Nous voulons te magnifier, Jésus. Jésus-Christ, le soleil levant, lumière de Dieu dans nos vies chrétiennes. Quand la parole de Dieu est prêchée, cette parole, c'est comme une lumière qui vient éclairer dans le noir. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Sur la terre, nous voulons vivre comme des princes qui voient la gloire de toi, Seigneur, soleil levant. Merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es la manne cachée, omniscient, omniprésent. Voilà pourquoi nous sommes en direct de notre émission Jésus-Christ, pain de vie. Une émission qui vous amène des révélations, la parole, la vérité et tout. Le Seigneur est avec nous. Il va nous bénir, il va nous visiter et nous allons parler de sa part. Voilà pourquoi cet après-midi, Dieu sera avec nous. Dieu va nous visiter. Dieu va nous parler. Dieu va visiter quelqu'un et tu seras béni. Merci. Alors, nous sommes bien branchés dans notre tranche d'émission qu'on appelle Jésus-Christ pain de vie. Dans Jésus-Christ pain de vie, c'est la parole de révélation, une parole qui vient édifier. Et c'est chaque fin de la semaine que nous prêchons la parole. Nous venons dans vos maisons, chers internautes, ceux qui nous suivent, ceux qui sont nos fidèles, pour vous parler de la part de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui prêche par rapport au temps, par rapport à la réalité, et qui sait orienter le peuple par rapport au temps, comme je disais. Nous sommes au temps de la fin, ça c'est le temps de la fin. Le Seigneur est en route pour venir récupérer son Église et je ne cesserai de vous le dire, suivant vos informations, suivant vos chaînes de télévision, vous allez voir que nous sommes en train de partir, c'est-à-dire nous entrons dans la Troisième Guerre mondiale, parce que vous allez voir ce qui se passe à Ukraine. Il y a l'OTAN qui veut entrer en guerre contre la Russie, et ça sera la Troisième Guerre mondiale. Alors, dimanche à l'auto, mokolo semaine ya suka ya lelo, tozobela mingi esprit à Jézabel dans les temps de la fin. Esprit à Jézabel dans les temps de la fin. Est-ce que toza na temps de la fin? Oui. Bible ezoloba na 1 Corinthiens 5:3 balobi, quand les gens diront paix et sûreté, une ruine soudain viendra les attraper. Tala lelo ba information nyonso ezoleka na TV, on ne parle que de paix et sûreté. Les hommes s'inquiètent sur la paix et la sûreté. Or, nous savons tous que c'est Jésus-Christ qui est la paix. Et c'est Jésus-Christ qui est le prince de paix. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. C'est Jésus-Christ qui donne tout. Donc, la paix sans Jésus-Christ, il n'y aura pas la paix. Voilà pourquoi nous avons commencé notre émission avec cette chanson Soleil levant, où on nous dit que c'est Jésus qui va amener la paix, c'est Jésus qui va amener la gaieté, et Jésus viendra récupérer son église. Na gauche, na droite, bato nyonso na minoko na bango bazolobela sur
bazolo belaka sur paix, bazolo belaka sur sécurité, bazolo belanyo sommet, balobi ruine moko ekoya kokanga bango. Alors, donc, tout avons natanga suka. Alors, Bible ezoloba natanga suka, makambo ebele ko salama, théâtre asuka eko salama na église. Église ezesika mapamboli, mais église ezali centre ya théâtre asuka esika oyo Satan akoya ko gagner ba ame ebele, fois mi mabona lifelo, pe Satan akoya ko sala désordre parce que akokota en église, ako se proclamer ye moko lokola nzambe. Alors lelo oyo nazokelobela rôle nini mwasi akojouer na kati ya masolo oyo. Alors na kati ya mateya lelo ezali enseignement, il y aura trop de versets, mais il y aura aussi l'explication par rapport à ce que l'esprit nous a guidés à récolter et à vous transmettre. Alors na poko na lelo naza beaucoup plus enseignant pour nous ça nous ba danger nini oyo ezoleka. Tolobi l'esprit de Jézabel dans les temps de la fin, tu expliquer temps de la fin que tous en attendent asuka. Makambo nyonso tu Bible loba ba prophétie nyonso Jésus alobaki ba guerre ba famine bitumba kufa kozanga bolingo antichrist na kati église ese kokisami. Jérusalem déjà bazotonga nini na bango bazo se préparer pour batonga temple, guerre ekobima entre ba musulmans na ba chrétiens et si toyebi bien parce que place au temple ya alaka nde place batonga mosquée. Donc toyebi ke ekosuka wana guerre monene koya. Alors eloko nini ezosala sikoyo ezosenga biso bapasteur biso basali na nzambe biso oyo nzambe alobelaka esengeli tobeta kelelo tofungola peuple de Dieu miso bayeba ngonga nini tokomi mpo baleka na komibongisa. Soki totali makambo ezoleka na betando eke ce que nous appelons télévision na monde na baville toali na Angleterre bomona maki diable aza tout autour na biso pe diable atindiki ba esprit ya Jézabel basi oyo baza envoûté na kosimba Bible na koya ko détruire na koya ko teya ba hérésie mateya oyo ezanga fondement pona kopemisa bato. Alors lelo oyo tozoki notala esprit monene ya Jézabel na temps ya suka esprit wana ko travailler na kati ya mabala na kati ya communauté pe na kati ya église na kati ya communauté et ko travailler mingi na ba social media c'est-à-dire na télévision internet na ba radio na ba Facebook esprit wana omona aza démoniaque aza soulard aza kuita aza ndumba mais azo kobanga neti kofungola Bible koluka pe ateya mais ayebi makambo azoteya te pe akonfesaka yango te pe asalela yango te tout simplement mpona koinduire bato na erreur oyo azo ba vérité bakobimise moto mabe bakokomisa moto malamu eza ndenge tomonaki ntango ya Yesu na ntango ya Yesu bato nyonso to epoka Yesu bamema ye meme etina croix bakende crucifie babe moto mabe mpo aza koloba vérité pour durant 3 ans atelemelaki bafarisien basadducéen azalaki kotelemela bango koyebisa bango makambo bozosala eza bien te. Alors nyonso ebandi na Bible elobi ntango Adam na Eve basali lisumu na Genèse 3 nalingi vraimen kotanga verset wana te sino ekobungisa biso na makambo tozoba premier jugement esalamaka nzambe abengi Adam abengisi Eve abengisi nyoka. Alors na jugement wana le esalamaki nzambe atuni Adam mpo na nini olembuma. Adam alobi nkolo navanda nao temps molai natikalaki kotosa kozanga kotosa te nazalaki kotosa nyonso mais mwasi oyo oyelinga amenanse nga amanipule nga na lembuma. Batuni mwasi olembuma mpo na nini. Mwasi alobi ezali nyoka nde ayaki kokosa nga na lembuma. Nyoka c'est le diable. Alors nzambe alobaki boye yo mobali lokola oyoki oyo mwasi alobisaki ye pourtant mwasi akokaki kopesa ordre te mobali obanolia na motoki na yo yo mwasi obandobota na pasi pe regard na yo ekozala tourner vers ton pasteur vers ton mari. Regard na yo mwasi ekozala tourner vers ton pasteur pas vers ton pasteur mais vers ton mari. Bible elobi premier jugement oyo esalama na Eden premier tribunal bakondane mobali akolia na motoki na ye bakondane mwasi akobota na pasi pe akozala regard na ye mobimba ekozala tourner vers son mari. Balobaki te vers son pasteur vers son ancien vers son prophète vers son bikudi non balobaki vers son mari. Et bayebisi nyoka lokola yo nyoka
au saliboy au bandolia mabele pe progéniture ya mwasi koniata yo ya omoni tina Yesu abotamaki na nzela ya mwasi po ya koniata moto wa Satan wana tokangi. Alors problème à monene ezali mwasi awa tozokende na Proverbe 18 21 22 balobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est-à-dire Nzambe alobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nzambe lera salaki moto azaki yemoko Nzambe yemoko amoni que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Nzambe alobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pona nini? C'est-à-dire na kati ya mwasi tozana deux sortes à basi. Ceux qui mwasi porte bonheur à Ali, mwasi porte malheur pe azali. Alléluia. Alléluia. Ceux qui mwasi porte bonheur à Zali, mwasi porte malheur pe Ali. Mais moto fois sani, il faut aluka mwasi o azana bonheur po vine pas mon. C'est-à-dire ne bandela mokili, nzambe nde muto alukela ka mutu mwasi, alukela ki Adam, alukeli Eve. Na Bible na vie ya mabonzambe nzambe alukelaka bato mibale basi alukela Adam Eve pe alukela Isaac Rebecca ba o mususu batikala nzambe aloba oyo ya kotrouve c'est-à-dire mobali ya solo mobali ya makasi mobali po réussir na vie examen ya liboso nzambe apesi yo trouver mwasi ya malamu parce que na kati ya mwasi tozali na mwasi ya malamu porte bonheur. Oazali, c'est-à-dire la femme est remplie du Saint-Esprit, cette femme aimera son mari, sera soumise et l'harmonie sera leur partage. Sur OK, dans Ephésiens 5, je crois, dans 22, tu n'as souka au monde Marie, Marie aimez vos femmes, femmes soyez soumises, femmes aimez vos maris. Vous comprenez? Dans Ephésiens 6, 1, les enfants aussi doivent aimer et obéir à leurs parents. C'est-à-dire que la femme qui est soumise, cette femme est remplie du Saint-Esprit. Cette femme adore son Dieu et son mari. Quand je dis l'adorer, ce n'est pas adorer comme on adore l'idole. Bon, ne mettons pas les mots adorer, la qualification adorer. Cette femme est soumise, obéissante, elle accomplit et elle respecte à la lettre la volonté de son mari. C'est ça la femme bénie. C'est ça, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce qu'une femme qui est bénie, une femme qui obéit à son mari, comme notre grand-mère, ce qu'on appelait Sarah, appelait son mari Abraham, mon Seigneur, c'est-à-dire Sarah azali benga Abraham, mon Seigneur, nkolonanga, parce que moi si ayebaki ete Nzambe asala mwasi pona plaisir à mobali. Basala jamais mobali pona mwasi, basala jamais mobali pona mwasi, mais basala mwasi pona plaisir à mobali. Mwasi basala epo azala neti servante, azala lokola aide semblable, azala muto ko pesa plaisir na mobali. Basala yete po azala égalité na mobali, no basala epo aya ko accomplir, aya ko aider mobali. Alors soki okutani na mwasi aza soumise te, okutana na mwasi animé par le diable. C'est-à-dire mwasi ya molimo mabe eloko oyo ya liboso akobotola bokonzi na yo. Mwasi waza na molimo mabe, mwasi oyo Satan akoti na kati na ye ndewe wana babengi Jezabel. Jezabel azali mwasi oyo aza malamu, abotami malamu na tata na mama, mais animé par Satan. Et c'est là que mwasi aza lipamboli, mwasi nde aroyede biso pona robota, mwasi nde aroyede biso pona lokola campagne, mwasi aroyede biso lokola camarade, mwasi aroyede biso na mabebele, mais mwasi akopera na Satan. Na roya na on. Alors Bible ezoloba na Bible awa ezobisa biso boye, c'est-à-dire mwasi oyo a molimo na Satan ekoti na kati na ye akomi Jezabel. Jezabel elakisi nini? Akomi animé l'esprit à Satan. Akomi animé na kotia contre volonté en Nzambe. Alléluia. Contre volonté en Nzambe. Alors, na Ephésiens 5, 10 à 12, balobi, examine ce qui y est agréable au Seigneur
et ne prenez point part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en cachette. Pourquoi Ephésiens 5, 10 à 12, ça veut surtout examiner makamuni bazo sala ya mabeto boy yango to dénoncer yango. Pourquoi je sais bon père lobi makamuni yango bazo sala en cachette o ezali pas mi pour le en public na suka ne na website non. Alléluia. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme, c'est celle qui a la révélation. Si on éduquer moi, si on éduquer toute une génération, on éduquer toute une nation. Si on raté qu'on éduquer moi, si, et ça m'a mis. Alors, esprit de Jézabel, ezali bokonzi ya satana. Bokonzi ya satana na kati ya moi si. Asoyaka ne loko moko, abotola mobali pouvoir, abotola e power, abanda ko manipuler mobali, abanda ko nyokola e. Bien aimé, Adam avandaki na nzambe na jardin d'Eden, bamboule ebele avant moi saya, Adam azali ko respecter à la lettre volonté ya nzambe. Adam ayebaki ke mbumo okoki kolia te, oyo okoki kolia te, okoki kolia te. Kaka le mwasi aye, le mwasi aye, c'est-à-dire le temps où Adam azalaki na jardin, Satan azali kosala nyonso tout à convaincre Adam azali kokate. Mais le mwasi aye, Satan convaincre mwasi aye a manipuler Adam, a menacer. Adam ali ambuma facilité. Adam po ali ambuma ba discuta a convaincre mwasi, a ebseza bien te mwasi a gagné Adam na autre baka manipulation. Soko sali yango te, evere bandi, olala pembeni na nga te, nakobenga no na chambre. Soko sali yango te, olingaka nga te. Soko za na mwasi deja azolinga ko mbanda ko manipuler yo po pesa eloko moko abandi ko sala marchandage pozwa azwa eloko moko bien osede ndambo parcelle ya pouvoir o ezepa na yo, c'est-à-dire que oza en face na yo sorry na mwasi waza animé l'esprit de Jézabel. Mwasi waza animé l'esprit de Jézabel, ayaka na ba menace, ayaka na manipulation, ayaka na bangungu, ayaka na ba makambo ebele. Soko sala ngote na kosolo makambo na kobenga mbila ko violenga, na kobenga mbila. Donc akomi ko lukazo ali kamoko pour être en position de faiblesse. Tout ça na bango. L'esprit de Jézabel a un caractère mensongère et d'usurpation de pouvoir. Esprit à Jézabel na kata mwasi, ezo na caractère moko ya lokuta, ezo ya koboto la pouvoir, ezo ya koboto la kibokonzi, ezo ya koboto la kimobali pa ya mobali, po mwasi a régner. Soki oza na mwasi oyo aza déjà animé l'esprit à Jézabel, okomona ke aza mwasi alobi asambelaka mingi, oza mwasi ali kotanga Bible mingi, mais eza mwasi atosaka maloba ya Bible te. Eza mwasi ayelako ba faux prophétie, ba faux vision, ba faux makambo. Akokanga papa na bino ndoki, akokanga mama na bino ndoki, akokanga leki no ndoki, akokanga mwana no ndoki, surtout soko obota avant ya kobala ye. Olingo faire voyager mwana wana abimisi ba prophétie ya lokuta, akoko kutana na ba pasteur mususu ba sangisi po ba convaincre que mwana na yo ayate, mama na yo ayate, mama na yo kotindele mbongo te, papa no ko yede te, leki no ko yede te, azandoki. Mais na côté ya bango batutu ba malamu. Esprit ya Jézabel. Babi Jézabel écrivit une lettre au nom d'Akab, son mari, sans le consulter au préalable pour condamner Naboth. Tout que nous, qui est Jézabel? Jézabel Azanan. Dans Apocalypse 2, 19 à 20, Bible Zolbabou. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ta constance et tes œuvres plus nombreuses que le premier. Naebi misala na yo, naebi fidélité na yo, naebi bolingo salango na kondima, koleka nyonso. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire, moi si Jézabel, azali moi si animé l'esprit à Satan, akoki ko se déguiser comme prophétesse na lobaki, akoki ko se déguiser comme motei, akoki ko se déguiser azui Bible comme ko pesa morale.
kaka po bato bayoka ye. Akoki ko se déguiser akomi mandona, akoki so se déguiser akomi mama malamu, akoki oya parfois bandi ko kaba mbongo, akoki oya bandi ko kaba bilamba, akoki oya bandi ko kaba kozala malamu kozala gentil, elakisi te kaka malamu non, azolinga a captiver esprit ya bato po a mordre bango. Alléluia. Alléluia. Totanga nano na 1 roi 16 à 31, qu'est-ce qui s'est passé dans Jézabel? 1 roi 16 31, Bazoloba. Et Tobana na 1 roi 16, Tobani na 28 plutôt. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Ori, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Ori, fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, puisque tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Naboth, il prit pour femme Jézabel, fille d'Éthéal, roi des Sidomiens, et il alla servir Baal et se prosternèrent devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal, et il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté d'Akab, fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour tenter, pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël, de son temps. Donc, awa tozomona Akab asali nini? Akab azali roi ya Israël. Et l'air a commis roi asali erreur ake kobala mwana oyo c'était pour lui peu de choses. Il s'est livré au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Étial, roi des Sodomiens. Ake kobala mwana Etbal elaksi avec Baal elaksi nzambe ya bikeko, nzambe ya basedomien, nzambe ya mabe. Ye mutu azaki moto na nzambe ake kobala mwana ya mutu asambelaka nzambe ya kake, nzambe ya bikeko, nzambe mabe, nzambe ya basidonien, bato oyo nzambe abengana bango liboso bana Israël. Ake kosala mariage na mwana satana, mwana oyo azali na bisala mabe. Lera balali na ye eloko liboso asali aye kosala église ya babal, parce que Jézabel aza mokambi ya 450 dieu d'Astarté na 450 dieu babal. Donc azali nano na ba prophète à lokuta, donc Jézabel entouré na ba prophète à lokuta, na ba mbikudi, na ba faux prophète, na batamita mabe, batamisa mabe bandoki tout et tout batunaye. Donc o wana nde Jézabel azali oyo aye na milimo mabe na kati église ya Nzambe. Abandi ko influencer mobali na ye na ba doctrine na ba démon batonga temple babanda kokotisa bilakele mabe bakotisa bikoro bakotisa ba faux prophétie bakotisa nyonso mpona kodétruire bato. Jézabel enkolo alobi naza contre yo mpo otiki mwasi oyo Jézabel akoma koteya mpe akoma prophétesse. Donc nalobaki ke Jézabel azali mwasi oyo aza capable ya kosala biloko nyonso tu. Oh Bible sur Samson, Bible sur Samson na Amos 5 21 24 alobi j'ai vos fêtes et vos rassemblements bozo koma pire ba méchant bozo koma ba diabulu bozo koma ba dongolo miso l'air bostangana ka bolu boke église. Parce que l'église est dirigée par Moutazan esprit de Jézabel. L'église est dirigée par la femme de Jézabel. L'église est dirigée par la prophétesse de Jézabel. Makambu tu azoko tsabino za bikoro na bikoro. Au lieu bouti koteyama, bouti oyoka lilobanza, bo changer bo bongwama, boza plus que basula, plus que kindumba, elateli mabe, bizali mabe, koyina mibali, kolinga ba pasteur koleka mibali babala bino. Nana na monati. Mobali alongoli en Afrique. Bozaki na pasi parfois papa ye mutu liboso. Abundi ameli ba maya lobo alali nzala asali nyonso regroupement familial yoye. Le yoye bolobi boke na église. Église obino boke osambela pasteur wana na vie na yo omona ete oyeba yete.
mais pasteur wana mbala moko akomi ko dominer vie na yo tina niveau abanda ko yebso ke mobali na yo parfois maman na ye bokilo na yo za femme de nuit na ye baleki ya mobali na yo baza ba femme de nuit baza bandoki ale yo mbala moko otomboki okabwani na mobali oyo alongolo na Afrique oyo bobotani bana mibale misato ata mwana moko obosani pasi mwana mobali wana mona obosani pasi parce que eza tous les deux côtés obosana pasi ya mwana mwasi po eza bana basi mosusu mpe aya awa mobali ye mutu aya mutu ya liboso abengisi mobali mobali wana lera akomi awa akeye pa mwasi oubien pasteur aza na esprit ya Jezabel inspiré par Jezabel akomi kokanga mama ya fille wana ndoki papa ya fille wana mari de nuit ya mwana na ye etie batrouble na famille bino mpe bozokwara nango ke moto oyo oyebi te moto oyo ya 10 ans passé 3 ans passé oyebaka ye te aza mpe pasteur ya liboso na vie na yo te aza mpe pasteur ayebi koteya te aza mpe pasteur akosunga vie na yo te ondimi obebana na mobali na yo likolo ya ene nkoni okomona basi oyo baza animé d'esprit ya Jezabel balingaka mibali na bango mingi koleka balingaka bapasteur mingi koleka mibali na bango surtout pasteur soki omoni mwasi na yo na ndako alambaka su te tout le temps aze pa pasteur chaque dimanche azomema cadeau kosomba bagaz kosomba bacourant kosomba basapato kosomba banini akoma kovoyage na pasteur akoma kolinga pasteur makambo nyonso tu na ndako avo esalama pasteur yo parfois oyebi te c'est-à-dire yeba déjà ke so père de mwasi na yo et mwasi na yo aza animé d'esprit ya Jezabel etikali eloko moko buka mabolongo na se boluka délivrance esprit ya Jezabel ezali Jezabel azali mwasi ya kabe Jezabel azali mwasi mabe Jezabel azali mwasi oyo azali koboma pe ba prophète tokene na Jezabel azoboma ba prophète 1 roi 18:4 1 roi 18:4 zo boye. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Jézabel a continué l'église et là à liboso, Jézabel a lingaka ba prophète à soloté. Tant on a ba prophète mutu tout oyo aza mosala na Nzambe aza prophète à Nzambe parce que Nzambe aloba na kati na yo. Tant Nzambe azoba na kati na yo, oza ko prophétiser, c'est-à-dire okomi prophète à ministère te mais oza prophète. Jézabel okomona soki ba yebi ke mutu wana aza prophète à solo basali ba groupe basala ba témoignage à lokuta ko sala ba émission ko sala ba Facebook ko koma makamba lokuta po ba lingaka ba prophète à solo te musala ba ko boma ba prophète. Jézabel musala ne ko boma ba prophète keba na mwasi nyonso to atongaka proverbe émission nyonso tozolanda bazobwakela prophète bambokela boluka boyeba Jézabel nani aza na nsima bato wana ou bango mo ba Jézabel. Jézabel asali nini abomi ba prophète ya Nzambe. Jézabel avandi te na époque wana Eli alaki grand prophète ya Nzambe lokwa proverbe baza lelo prophète ya diaspora lelo pasteur de la diaspora oazo kamba ba congolais na étranger mo banda na Brazzaville tina onlululu. C'est-à-dire yende mutazo mata parce que prophète na proverbe le raya asana sa makambo oyo bonzambe zotina. Bato bele batu na pourquoi ça za na kotangela no verset oyo zotina na sa makambo na za libanda bible te. La preuve et c'est possible oyo kanga na kofunda mutu na la police. Bango batali boso baza na raison. Bango basala sala nzambe solo. Ba na kofunda na la police point. Et là bafunda na la police point di ba ya oyebisa bino te ke to fundi na la police. Mais bon tout na bato ba yebi ba kenda kolela na la police. C'est-à-dire ba ke olela na police wani yo sali vidéo nga sali vidéo yo mto bandi na vidéo no olobi makambo na yo nga siko na ye na vidéo na nga na lobi kutu 2 minutes kaka makambo yo sali ale oleli na mnoka mboko ko benga la police. Alléluia. Azui alingia boma Eli le prophète na 1 roi 19:3 1 roi 19:3 Jézabel alobini Eli voyant cela se leva et s'enfuit s'en alla vers pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Judas et il laissa son serviteur. Tanga 1 roi 19 bandana 1-3 okomona ke Jézabel tango amoni ke Eli azo menacer ba prophète à Baal na ba prophète ya Astarté oyo ye aye kotia na kati ya mboka Israël
Jézabel a comme aboma Eli. Bien aimé, Nangongo na web sabino trouble côté na communauté. Ils en Angleterre, ils en Paris, ils en parce que Jézabel na milimo Satan na batombo qui bani ba finir avec Eli. Ouais. Eli babomaka ete pour aza ya Nzambe. Alléluia. Alléluia. Jézabel a mis comme si prophétesse na utotanga awa na Apocalypse 19 20 Bible dit mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce qui bozo tambola na ba Jézabel mutu abanda makambo ya conférence na mboko nga mutu aza visionnaire ya conférence ezanga conférence moko te ezosalama na Angleterre oyo nga naza te nzambe mutu atindi so boyoki bato babi bazosala conférence bayibi vision mpa na nga baza soutenu par ba Jézabel na conférence wana balamba biloko balesa bato bakoya mpo badétruire bango. Jézabel asalaka bongo na baeglise oyo eza animé par bapaster ba Jézabel basi ya ba Jézabel basalaka bafete ya baanniversaire bafete ya bamariage batindaka basi ya bandoki balamba bavianda mabe oyo soki olia yango omona mwasi azalaki botosi mwasi azalaki fidèle akoma kobima na paster. Basi oyo lelo baobima na bapaster baza bandumba te baa basi mabe te bazali erreur basali kaka bakendeki kosambela na Jézabel. Mwasi oyo Jézabel alambi biloko bale ale bapaster bakomi kobima na basi wana suite nango ezali batie semence mabe na kati ya basi wana banvute basi wana ale omona ntango un pasteur soki pasteur ozobisa mwasi ya libala mwasi ya bato ya libala oyo yo oyebi ndenge aya na mboka te ozose permettre ozwa mafuta ya huile opakola ye opakola bana mobali na yebi te mpo na likambo mpe eyebani te mpo bible elobi mafuta ya huile bapakola yango soki moto azobela bobenga bancien mwasi wana azobela te ana problème te tu te permets kozwa huile d'olive opakola mwasi ya bato à l'insu de son mari mpo okomisa ye pire. Alléluia. Okomisa ye pire. Alléluia. Et un pasteur à solo osambelaka mwasi moko yaka na bana ne 2 ans 3 ans bayaka na église mobali ya mwasi wana atikala komonana te na église elakisini elakisi ke mwasi wana aza atombokela mobali na ye mobali ayebi ke boza na kati ya baventure e mobali ayaka te. Un vrai pasteur à solo soki omoni mwasi aza marie mobali azoya te fo lukoki ekutana na ye nga naza baproblème na basi ebele natuni ye mama yo yaka mobali o papa mobali na nga aza sula alinga kosambela te me mwasi nde moto akoteya mobali epuis mobali ya solo mwasi ya solo fo bosambela église moko na mobali na yo ba Jézabel bayebisa bino nini kobima na église te soki eza église wana eza botikalaka wana boye na boye bible elobi na kotangela bino verset elobi bobima na kati ya baeglise oyo wana vérité eza te bodenonse bango. Ephésiens 5 10 à 11 tina 12 elobi yango na kotanga yango awa c'est-à-dire que Akab faux prophète azosala nini azotia trouble na bafamille na Ephésiens 5 12 elobi boye qu'est-ce qu'ils font en secret de honteux eloko nini bazosala eza ya kobatama toke na Ephésiens 5 13 balobi mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Balobi nyonso bazosala na lokuta bazosala na nkuku nzambe azobimisa yango libanda. Pasteur alobi azam abala melere abali akokotaki Mario na mwa ndako ya mwasi mpe alobi ke aza na ndako na ye eza epa na ye atika mwasi na bana na Kinshasa aya alobi aza pasteur aye kobala mwasi mosusu bino mpe bolobi pasteur ye wana mutu avant afongola bible ameli 4 casier ya bière ou bien 4 bouteilles ya Johnny Walker abandi koteya bino obi atere ya bien nzambe moto atindi les esprits ya Jézabel. Pasteur mwasi ya bato ya ndako azoya na église mobali na yaka te yo moni oza pasteur ya solo oza faux pasteur et mobali ya solo yo na mwasi no foko sambela église moko etango ozokende so bomoni la vérité te zwa mwasi no na bana bima koloba te ke yo etali ye basi bayoka te non il faut convaincre ye parce que yo oza mutu yo nde oza papa bana wana mwasi wana so babebi yo mpe bakobebisa yo. Alléluia. Alléluia. Satan banda na Eden alukaka kokwesa Adam akotaka
akokaka te mais azwa partenaire na ye Ève. Ève elakisi vie. Mwasi source ya bénédiction. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mwasi tokobota na ye, mwasi tokosala ne nyonso mais mwasi soki akoti nyoka amemaka désordre, amemaka loyenge, amemaka pitopali na ndako. Mwasi ale mbuma na satana batie désordre na vie Adam. Ndeko nanga soki mwasi na wabimaka na pasteur na ye, vie na yo mobimba bokopambwa mate. Amemi malédiction na ndako ekolanda tina bana. Ndako nazo bisa. Et mwasi wana faut pe za ete andumba te loyenge memiye, kozanga Saint-Esprit memiye, esprit ya Jézabel memiye. Tala ndenge esprit ya Jézabel les autres travailler na communauté, na famille, na église, surtout na l'église. Dans 1 Timothée 2, 8 à 15, balobi, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Bible lobi, tant que nous sommes sambela, et sengeli na biso tant que tomba na maboko likolo. To tomba na maboko likolo to za la pire. Pire la sini. Sans colère, sans mauvaise pensée. Si vous voyez ça là, yo papa, obemsa mwasi na poto. Mwasi aya, mwasi a comment relate le rôle la danseuse. Mwasi tout le temps l'exaltant en église, a comment l'église banda ton petit pourquoi alambaraté ak na olamba na ndaka pasteur, ozane semote bilamba bana sokolate basi musuku ndako na ba bongsa soute pour tout le temps c'est pas pasteur. Yo mobile ozane semote, ozo boudé. Et c'est là où tama bo likolo nzamba oyoka. Ceux qui déjà badi ko soupçonner mwasi na yo, que mwasi tout le temps comme ça pasteur ko nzamba. Makamu nyonso to le kama musuku tu yo yebite, mwasi azosomba lupango yo yebite mais pasteur na bango ayebi. Alors là on va dire que soupçonner on va dire bouler tu et tout tango robonde na nzamba ko yokote. Et nzamba lobi tous dans la colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il en convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression et sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Ah, on a regroupé ma terre dans la moi si Jézabel, aza moi si oyo elatelineza mabe. Eza moi si oyo azotia ba perruque akomi le roi chinois. Eza moi si oyo azobakisa manzaka eza esprit ya Jézabel. Eza moi si oyo azolata robe de nuit azokenda dans l'église, azokende nzoto libanda, eza moi si azomema songi. Bible elobi moi si ate avana na silence. Moi si akoki koteya kaka bandeko basi na tango basi na basi. Moi si nyonso azotelema liboso ya mibali po ateya. Moi si nyonso to azozwa autorité liboso ya mibali na église. Azali animé l'esprit à Jézabel. Jézabel dans l'église. Là, on a le bien dans la Bible. La femme doit faire profession de servir Dieu, que la femme écoute l'instruction en silence avec entière soumission. Moi, s'il faut avoir entière soumission vis-à-vis à mobile, parce que mobile, moi, si pour se penser mobile. Soumission et esclavagisme était. Soumission et prisonté. Ah, on a l'obité mobile, la base. Nous avons soumission. Avant ça, les camions, na place tout na pasteur, tout na moi na mobile na parce que lobi so bobeba na pasteur au longwa OK sur une église mususu. Alléluia. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, elle doit demeurer dans le silence car Adam a été formé le premier. Et ba lobi awa pour nani moi ça côté até parce que moi si ndé azala qui séduite na matière ya Satan à côté c'est-à-dire moi si oyo akokutana na satana esprit ya Jézabel ekotana katine akomi ko diriger net lelo basi ebele bozomona bango balekaka ba prophétesse ba pasteur
botia caméra na vie na bango mona bo soto bazo sala kindumba bazo sala ko bimana mibali ya bato na église ko botola basi ya bato ko bamisusu ko bakoma ba lesbienne kindoki kimoyibi bamisusu bazo sala même biloko bake ozo epe edingwe atémoignage ba pasteur ebele na basi na bango bazo leka na onction na ye et balobi moi cher ozala sauvé en devenant mère ko devenir mère la sini ko devenir mère la cité que bibota bota non moi si oyo na jardin d'Eden et moi si tango Yesu akufaki na Golgotha na Gethsemane basi bato bamonaki bake ko témoigner Jésus-Christ évangélisation et comme ce évangéliste c'était moi s'il faut akendo gagner ba âme côté à sango malam ko lakisa bato esika malamu yali mais lelo oyo ezosala mateni po basi mingi bana bango banani ba fanatique moi si ko sala évangélisation et comme ce évangéliste c'était basi oyo bamonaki Yesu asekwaki bakendeki kopesa sango totika omona esika mote bakangi église totika omona esika mote baosala bacroisade mwasi fo atémoigner bolamu mwasi fo amema bato église asolo yango oyo proverbe 30 yeyo paster asolo oyo paster ya diaspora mais basi tala basi ya Jézabel baza prêt kotia mbongo koorganize biloko kosoutenir paster na bango ya Jézabel mais siko basi ya bonzambe wapi bino na 1 Timothée 5:20 balobi ceux qui prêchent, reprends-les devant tout, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Tanga 1 Timothée 5:20 et pesanga droit ya ko leka na TV ya ko reprendre tanga bakombo. Bible lobi ba o ba osala masumu leka liboso gangela bango tanga bakombo na bango po ba misusu batika. Les esprits à robomate, les esprits à détruire, les esprits à nzambe o Yesu atikaki yango pe Yesu ministère même obimaza osala bongo. Dans 1 Timothée 4, balobi, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine des démons. Basi oyo bazan esprit à Jézabel, bazalaka mingi attaché na ba faux pasteur, bazalaka mingi attaché na ba pasteur à lukuta. Et lelo l'église ebele bokendaka eza nango groupe ya bandoki. Groupe ya bato misala mabe eza église eza lisanga ya bandoki la bandoki parce que église eza esika bato bazo kende bazo se repentir bazo tatula bazo yamba Yesu vie eza sauvé na tango ya bapôtres les apôtres amenaient les gens qui étaient sauvés dans l'église c'est-à-dire affermis délivrés tout et tout lelo to mona muto aza mupakanu sula kuite muto putulu azoza na bible azo kinoter akokwea na oyo akwei na oyo batémoignage boni tona na mwana mwasi moko na mangembo na Manchester akwesi na pasteur na badiacre nyonso bango nyonso to akwesi bango na bambetu ya mbebali wana le basi na bango na ba voyage eyeba na bato nyonso mwana mwasi wana uta Kinshasa ye akwesi pasteur premier diacre deuxième diacre troisième diacre quatrième diacre bango nyonso azobima na bango na bambetu ya mibali na bambetu wana le basi na bango bake Chine le basi bake ba voyage bayaka na esprit ya kosokola basani ya kosala boye nzoka na sima azopambola pasteur na mbetu ya libala oyo balobi que le lieu de mariage soit respecté. Esprit à Jézabel. Alléluia. Comment un pasteur a coupé sa moitié à batu mafuta koloba makambo ezanga tina soki mwasi wana ozwi autorisation pa mobali nete pasteur oyo azoyebisa sa moitié à batu ke mobali na yo aza ndoki ou famille ya mobali na yo baza bandoki to papa mama mobali no akoma femme de nuit ya mobali na yo semence ni azotia na kati ezali trouble ezali ko kabwana ezali ko seme biloko mo mabe. Alléluia. Alléluia. Bible so bisa biso na 2 Thessaloniciens 3:2 balobi soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Basi nyonso baza animé d'esprit à Jézabel boluka kozala délivré na ba pasteur à lokuta ba pasteur impudique ba pasteur Job Lendokiski ba pasteur nyonso oyo bazwa na ba semence à lokuta ba faux miracle ba délivrance ya ko sa couplaka na basi tout et tout et tout et tout. Alléluia. Et puis le sous et c'est là biso toyeba na Philippiens 3:14 balobi je cours vers un but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tant yo zo en église oyete poko mama mokambi oyete poko ma diaconesse oyete poko mama mopesi mbongo ou intercesseur mais oye okima mbango poko tanga lola okozwa prix ya lola ya okota na lola na kombo na Yesu Christ. Mais ndenge okomi makango pasteur. Alléluia. Pasteur wazo sa mwasi ke mère na ye to bokilo na ye
aza femme de nuit ya mobali na ye to mobali azoyebisa mwasi ya bato ke mobali na yo mama na ye azalaka nani femme de nuit na ye to paster azoyebisa mwasi ya bato ke bokilo na yo azalaka femme de nuit ya mobali na yo azosemeni to paster azoyebisa mobali ke mwasi na yo papa na ye azalaka mari de nuit na ye azosemeni azoseme batrouble azoseme nyonso wana. Alléluia. Jezabel aye kobomisa Nabot. Totanga awa sikoyo na 1 roi 21 esika mama likambo na biso po tozosukisa no mama tokolekisa ngo inerte po eza mateya malamu na 1 roi 21 8 à 14 tozotanga 8 à 14 et elle écrivit donc alors Jézabel sa femme lui dit tobana 1 tobani na 1 roi 21 5 à 14. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jézreel et je lui ai dit, c'est à moi la vigne pour vends-moi cette vigne pour l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place, mais il a dit, je ne te donnerai pas mon vigne. Alors, on a sauté, comme une à 5. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, et c'est bien toi maintenant qui exerces la souveraineté en Israël. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jézreel. Asali Neredin, Tangango bandana 1 roi 21, bandana 5, tina 14, Jézabel a cueilli, a eu lettre, a commis, na kombo mobile. Azui bakasha mobali akachete tchaka tchaka atindi bakopesa na mboka mobimba atie des témoins baba na kokosela na boti makambo bafunda ye babotola ndakubie vigne wana bapesa ngo epa ya mobali na ye. C'est-à-dire Jézabel abotoli bokonzi aizipe pouvoir akosi ayibi po mobali na ye azwa esika wana. Alléluia. Alors lelo biloko wana pezo salema ndeko moko atindelenga message awa alobi nini alobi message atindaki awa na otanga ngo nsima. Alléluia. Nzambe azwa lokumu alobi bongo awa tozomona esprit ya Jézabel ndenge nini eza détruire mabala ndenge nini eza détruire basi mwasi ayibi bokonzi ya mobali aye po araignée akende kobotola eloko ya bato apesa lelo mpe esprit wana Jézabel eza na communauté eza na bamama eza na mabala nazwa correspondance ya mobali moko toza kosola na ye awa a se plaindre vraiment mingi zala na ntanga makambo akomeli nga akomi awa alobi ndeko komo na ye fira ngoma alobi alors mwasi ya ndenge wana kufa ezali kolanda bango ensuite baeglize ya ndenge wana nzambe azali te bazali kotia bacouple ya bato na désordre bakoyebisa mwasi ya bato makambo ebele na matoi après akomi mwasi ayini mobali. Par exemple soki deja oyebisi mwasi ya mutu ke mobali na yo mama na ye azali mwasi na ya butu eloko nde ozoseme na kati na ye ou bien baleki na ye to bayaya basi bazali bandoki papa bosunga peuple de Dieu sala émission wana na TV ezali vrai sujet papa ekozala malamu osunga peuple de Dieu yango makambo nyonso nzozo bango akomi bato boni mibali boni bazonyokwama likolo ya bafaux pasteur likolo esprit ya Jézabel na kati na l'église. Alors toza na trois sortes ya basi oyo bakotrouvaka bolingo te l'amour négatif ezali celles qui sortent des statistiques de divorce quand vous lui annoncez votre mariage. Mwasi oyo oyebise koningo bala ya bandi oyebise statistique ya mariage batebele babanda boye basuka boye et tout mwasi wana otiko mona bolamu te. Quand vous lui parlez du médicament que vous prenez, elle vous parle du cancer. Mwasi mobimba yo oyebise ke nazomela kisi oyo yokai bakisi wana ba cancer ebikaka te et tout. Elle passe son temps à avoir des verres à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Moi, si vous allez que ça attend, nous sommes à faire moitié vide. À mon avis, à l'heure du premier rendez-vous, elle ne voit que les défauts de l'homme en face de lui.
les couleurs de ses chaussettes, ses tickets, le langage, sa manière de manger, trop vite ou lent. Moi, si Oyo, na premier rendez-vous, abandi déjà au monde à ma baie, mobile, on a la tibia, la couleur, chaussette, na zarolia minga, zarolia mbango, les amami. Si cette dernière ne change pas, elle risque de rester célibataire toute sa vie. D'abord parce que l'homme parfait n'existe pas et que bien même elle le trouverait, elle ne verrait que ses imperfections. Ensuite, la négativité entraîne la négativité. Tout ce qu'elle verra, le mal partout, elle ne verra pas, elle ne sera pas heureuse. Basi positive Ali. À l'inverse, Paola garde le sourire en toutes circonstances. Vous avez les grippes et vous n'avez rien avalé. Depuis des jours, vous prenez du poids. La possibilité est agréable, mais extrême. Trop dangereux, elle se fera abuser par tous ceux qui les fréquenteraient avant. C'est-à-dire que tozali na esprit ya Jézabel na kati ya ba famille na biso oyo ezopousse mwasi na sorte azala na tromperie, séduction pour amener les loin de Dieu à monayer des paroles de bénédiction, à fermer les yeux sur l'iniquité, les perles et perdre leurs âmes. Donc tozala basi ya ndenge wana oyo lelo bazali bongo na esprit ya Jézabel, oyo lelo bazali bongo na esprit mabe, oyo lelo bazonuire ba famille, oyo lelo baza kobebisa. Alors mwasi nyonso tu oyo soko omoni oza awa na kati ya makambo na lobi toza na ntango ya suka tolobaki ete likambo makasi ezalaki nini. Philippiens 3:14 alobi je cours vers un but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu et en Jésus-Christ. Toyaka na église po tokende lola, toyaka na église ete po totambola na bajeep, po totambola na bavoiture, po totambola na biloko ezanga miso, mais toyaka na église po totambola malamu, po tokende na lola. Et Bible ezoba na Ephésiens 5 alobi ce qu'ils font en secret est honteux, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Makambo tu bozosala kobatama nzambe azobimisa ngo libanda e nzambe alobi ete bata ndenge wana toke na tanga Ephésiens 5 eza dernier verset. Ephésiens 5 Ephésiens 5 ezoloba Ephésiens 5 ezoloba Ephésiens 5 ezoloba Ephésiens 5:10 tobandi na yalobi examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ephésiens 5:11 alobi kozwa part na misala satana te. Soko moni bato bazotambola mabe, bato bazokosa, baza miyibi, baba baskro, ba un esprit ya Jézabel, dénoncer bango. Tant ozo dénoncer, oza un esprit ya méchanté, ozali kosala oyo Yesu asalaki pendant 3 ans, oyo etindaki akende tina na jardin d'Éden. C'est-à-dire que tina na Golgotha, ti akufa asekwa mpona biso. C'est-à-dire eza na bato oyo baza na esprit ya Jézabel, bazoya kobebisa liloba, bazoya na Bible me baa na kwiti, bazoya na Bible me bauti kolangwa, bazoya na Bible baa bandoki baa miyibi, na bapaster na bango ya ba impudique, ya ba Mario, ya ba idolâtre, ya ba miyibi. Mutu na mutu soko bia te ya bino sangana botu na ye auti wapi, botu na ye parcours neza nini. Yo koloba te ke oza pasteur ya Nzambe soki yo ozo soutenir bato baoboma bato, soki yo ozo soutenir Ebola TV, soki yo ozo tinda bato baleka na Ebola TV yo batami na sima po osalaka promotion na bango, soki yo ozo diriger Ebola TV ya kobatama, soki yo koti libala obatami na sima oza Mario, oza Mario te. Alors bien aimé, esprit à Jézabel, les esprits mabe oyo ko détruire ma communauté, oyo ko détruire na tango asuka, ezo détruire communauté, ezo détruire l'église, ezo détruire mabala, mibali esenge na bino bosunga basi na bino obo okuta baona kati ya likambo. Baza ba innocente. Bakoti kuna parce que peut-être bazaki induit une erreur ou bien bazaki séduite. Eloko ni yoko sala, eza ko kota mabondongo, ko bondela pe ko solola na mwasi na ye. Surtout ko tindika ye alandaka Proverbe 30:30 na tranche na biso ya Jésus-Christ pain de vie. Jésus-Christ oyo nzambe malamu, Jésus-Christ oyo aza mobateli, Jésus-Christ oyo atikalaka nsima liloba, Jésus-Christ oyo abonganaka te, Jésus-Christ oyo aza mobateli motomboli moneto,
Jésus-Christ aza nzambe malamu, Jésus-Christ oyo azali ebandeli pe suka. Alors prière na ngeza nini? Nzambe na telemeli milimo ya Jezabel kati na communauté, kati na ba social media, kati na télévision, kati na ba communauté, kati na ba église, kati na mabala, mibali nyonso oyo basi bazonyokola bango. Nkolo kitisa molimo no kati na ba foyer wana. Kangola basi wana, longola milimo na Jezabel, tia molimo mosanto ezongisa basi wana normal. Bana oyo baza envoûté par l'esprit de Jezabel, puissance ya kombo na Yesu ekita ebikisa bango. Tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Merci. Yesu aza mokonzi. Yesu alingi yo.